Mbote bandeko ya Afrosuki, lelo nakolakisa bino nde nini basalaka mini twist na suki ya mikuse. Nakobanda na suki nanga bien lavé et séché. Après wana nakokata ba partie 4 liboso avant na banda kokonga mini twist. Pour kokanga mini twist nanga, nakosalela mélange nanga ya beurre de karité na huile d'olive pour la première couche et deuxième couche nakosalela gel ya Eco Styler. On a déjà nakobanda toujours nakopompe nanu mai ya pamba. Après première couche nanga nakotia mélange nanga beurre de karité. Après deuxième couche nakopakola gel nanga. Après nakobanda kosala ba twist. Awa nazolakisa méthode ya kolinga suki ti na babu ya cheveux parce que c'est vraiment difficile à cause de la twist ti na sanga suki. Alors pour faciliter la tâche et pour protéger babu ya suki, méthode est mieux. Et voilà bandeko résultat yangoyo. Bo sala ba commentaire na bino soki bolingi style oyo, moi vraiment na lingi yango makasi eza style nanga na préféré ka kosala mingi, mais oyo eza première fois nanga na salango na soki ya mikuse. Merci vraiment pour écouter la vidéo oyo bandeko, bogo sanate ko partager vidéo pour aimer et ko s'inscrire na chaîne nanga YouTube. Merci.